Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la canona bambote partout place bozwami la canona bino yeyo ayeli sous na numéro na ye ya ba masolo na ye kaka ya sika vraiment makasi sika pena na chasser quoi le long de repanzango vraiment na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne bote na yo na George Jungo tete la kema fumbe bambote na vraiment belé maman madongo la patrona motema ya fiotingo bambote na ebele honorable Papinzi là depuis France bambote na vraiment ebele makas toujours dans l'île of la émission na vous avez droit de savoir bozaraka kana droit ya koyeba to pesa rapo binope boyeba yango na chango vous avez droit de savoir lelo na vous avez droit de savoir lisolo na biso ezaki ezaboy ezana ndeko mwasi tant lobi ndeko mwasi genre ya bano po ba fille ba bota makabota moi pe maman boti moi na mais emsu na 12 ans moi na de ça yebi mibali emsu 14 ans moi na yebi mais fille wana aloba ye po abima na mobali fo zaka mobali wa kubala ye e ko tomber asisi ba classe na ye avandi mobali oya lukaka na vie akuta na mobali mais mobali azaki moi mukolo na ye vraiment tonto bi mukolo papa na biso azaki vraiment mukolo ya fille wana aye pe abali loko ape bolingo l'amour n'a pas d'âge bolingo qui para makambo wana te eza nango te na version mo boy na bible baloba ke mobali soko za mukolo bazana droit azana droit ko bala mwasi oyo azana mwana mukete eza te bata mokinde bakomisa ngo bongo mwana mwasi bakutani na mobali babalani mobali alobi ke to revana na Angola papa na biso na ndovana na Angola ndenge zaka business ayeki kin na kin nde ba yako kuta mabala ni ndeko na biso mwasi ko bala na babala ni papa na biso abala mwana mwasi wana azala vierge tant tozolo ba vierge mwasi oyo ayebi mibali te na lingala wana pena ya bakanzo balobaka mwasi moseka to ba mwasi pena na kata sachet ye moko azo découvrir ye azo fongola pena tala elambo est-ce que za numéro nanga bongo bakomi pe na Angola babandi vi na bango première mwana bimi pembe ya kosakana nenga mukete mwasi azaki chocolat mobala azaki mwindo pembe okomona on dirait que oh métis ne mutabi aboti mais magato bébé na biso wana azaki pembe soki otali papa moi ba très ozala mais bino moko boyebi kaka ndenge ba famille ya ba mibale ezaka ba belle famille ndenge ezalaka bachaka chivundu na ninga mukete balobi mwasi aza ndumba akoseli yo mwana boye nyonso ya mabe mwasi alobi darling nakangaka mutema nazoba bon esa nango eloko te mais nga moko na mutema naza convaincu na yebi ke mwana oyo ndenge nazova ne boye ya mobali nanga oyo ya bala ngai mobali nanga kaka oyo nde na bandeli na ye vin en dehors na ye nazwi mobali mususu te bandeko balandi bafandaka ndenge tozolo basiko oyo bebe na biso oyo abotamaki azaka juste na 3 semaines bebe na biso aza empoisonné bafandaka bazaka ka papa maman na leki ya papa bafanda ne ndaku moko baza lokola ba mikolo baza 3 na mwana moko wana ya bébé mais bébé na biso wana aza empoisonné nde mama na biso azotuna asala nini est-ce que ngande na boti mwana ngana pasi boy darling est-ce que na koko pesa ye ke loko mo boy koma ke créer poison na nzoto na ye vraiment nde mama biso na est-ce que za na ba menace ndenge famille mobali bazo sala nga ou bien ndenge ni yango nazanga moko te na plateau nazana tendresse di Bingala Sirène nazana Yves d'or beauté d'argent toko sepana tout ça analyse longo ndeko la biso mwasi o aza précisément na Angola asala nini nako bana na tendresse bonsoir tendresse di Bingala bonsoir c'est tendresse di Bingala Sirène moi na mulbelo keto pete mbisa ko tela kasiko simba te bodundango merci maman Darling na ndengo tinga micro na pona koloba ils a participé mawa. Merci beaucoup Tendresse di Bingala kozongela yo to pesa pe Yves d'or bonsoir. Bonsoir beaucoup à toi maman babengi na kombo ya Darling Love
chérie d'amour, là c'est Yves d'or, beauté d'argent, qui simbi à Tsanganor et à Mazati Yangaye. Merci beaucoup Yves d'or. Nazong la kaka tendresse dibinga. Tendresse dibinga. Loko la paix aux ali mutu ya théâtre. Nabi là t'as vraiment rôle non ya maman na biso mais quand nous un peu ko jouer en bébé na ya 3 semaines au boti na passe mais bébé na biso oyo aza empoisonné côté poison outi ezoye baté maman zoye baté vie na ngana mwana ngeza danger mais azwa ka déjà ba menace oyo utaka na famille ya papa bazo ba ke mwana lo kwa bota mi peme boye aza mwana na biso te yeli komba sambate pona nga papa na zandoki aza motema mabe yo zino mwa ba dozio na za vierge yo mto obali honoré olongole na pays na yeska avant d'exprimer la famille libota na ye okena musika akomina tout d'abord la sous responsabilité na etanke mobali dede libota na na Congo babi ke yo ndozana mwana bango ya butu na moi ezali yo et puis ozana motema ya mawate le cœur de l'homme étonné na ma bébélé ozo mwana bato za ange o check poison na intention nini est-ce que bango famille wana bazoloba bamoko baza banzambe babi te ke libumunde za ka machine moi to ko makalo lenge moko te déjà dans l'histoire beti moi nazo azana ba trait ya tata ça veut dire azana mona tata surtout moi bona ko pono ko bota bana foto pona ba loposo de wato mo bala za mwindu tendresse dibinga nde yo za boye ozana papa na biso aza pembe oza pembe boti mwana mwindu non eza problème comment mwana mwindu eza problème te il suffit seulement aza ko douter na ake na Aden un point barre ake na Aden ba l'examen Aden qui peut-être suki pambo ba ko zo l'examen atali nzako oyo bazwa ke sa examen donc c'est pas la peine les années que mon papa na ta motema mabe aza animé na esprit mabe ya bondoki na esprit libota na ye c'est que moi je peux comprendre ça que juste la famille ba belle-sœur la fille balingi de la fille il y a des écoles na bango na bango. Bango na bango. Tu as des sources bien. C'est que mon balouan azali mutu yangambu. À cause d'appel angolais mukolomboka. Aïe moi babali une fille étrangère et nette zaïroise ou congolaise. Barosa toujours na la haine. Personne la nebe libota na bien hôtel appel famille libota ba jeune fille na bango ta sous babalité. Moteur a bien créer ba problème. Et ça n'a raison té. Et puis ça passe vie à moine. Moine ba to ça innocent. Pourquoi vous ôtez les poisons? Aïe d'aller parce que yom to luka qui est donc pour nanga ça contre papa wana mto ça poison un point barre. Merci beaucoup Tendresse Dibinga. Yves d'or olani nenge Tendresse Dibinga sali analyse selon ye to ba lati vraiment rôle ya maman na biso wana o bébé na ya zu problème à lobike soki mwana komi na poison lokola pe mobali bande ko douter na mwana ezake mobali nda salibo. Qu'est-ce qui prouve que papa wana ndemtu atili mwana na poison ndenge Tendresse Dibinga a Ocholoba? Non. Pour nanga na monyango c'est faux et archi faux. Ko douter na mwana oui naza mutu. Ngai naza mwindu yo mwasi mwindu. Na boyite biso de ba famille tukuta bakawana. Tukuta bakawana nga koko nanga za ya mwasa za mwindu do ya mbali pasa mwindu mabota mama nanga mundele. Donc c'est normal. Ils ont ba famille mususu baza ba race baza bomba makila wana surtout famille ba tete la mingi na ba luba mingi ba makila ya bato ya ngo bata pembe et ça peut mingi na ba yombi atsanga na place nga mona za kisimbi akuna sikoyo papa mama ya liboso les aranini omoni to bara elo mo bo na vie to zorna autant ya autant likambo il faut likambo nzimela ngomba la mote que non le quoi za babi bon le quoi fille on a coûté vierge maman oui na zimara mwana wana non mais yo ne muto ye na eti na kipe ko za fille wana vierge bien ba le monde ko nanga papa na za qui est vierge et ba père misusu ya mina ba lelo oyo yo mo bi que papa na aza âgé aza penza âgé mais et l'autre pédicité na bible là ça déjà il faut rectifier version za côté c'est là. À la prochaine émission, ceux qui ont écouté Darling Love, d'ailleurs, il y a sujet. Yves d'or, tous en akata sujet, tous en akata lisolo, nga nasali, ngai na lobby selonga. Oui. Voilà. À la prochaine, on peut s'abonner il y a moins de 10 ans. On est à verset biblique moi le bango, na habité mais on a ozonga pour on peut s'abonner en le l'autre eli puis lisolo anati. Au moni papa a âgé. Moi sur ebino mi balité. Vous comprenez? Attends nous vierges et après un temps on a fungolé ma solo ndenge zalara a fungolé ma solo. Mais kebalito ya jeune garçon mo nzela ndenge kendara moi marché tala pe bangola non. Vous comprenez? Et retomber peut on na Angola. Na Angola mboka oyo ba portugais ba moi trop mo ba métis ba moi trop.
bamechola vous comprenez bamechola bazara moi trop bon so akutana moi portugais na mo boya jeune garçon arusaki na yé bien allez comme siko ke non yé mutu azi plan na zo yango azoro tagi bo wana mpanza ya nyana azo kisongo te ça même pas na sens ça n'a pas de sens il faut comprendre que toi là comme tu es là ozo raisonner na motema ozo tana ba sentiment to lo raisonner ce qu'on a mutu parce que na mutu to raisonner maman darling to retient na sentiment te parce que la fille azana to bana azana waziki na mwana muki na age aboti oyo azana dete ko sa mobulu po azaki na bandeli sonobi azaki décisive abake mobali ye akosa mobulu te akobala soko bota toni akobala soko bala po mama robota maintenant la fille avant kutu abota ngo azaki na décisive et maintenant ay ko komanda ko libala ka etambola ça n'a pas de sens on ndeko ivaza oloba ndeko vito ba makambo za na nzeba to azota biso baza bazobate baza batu ya mayele baza donc longola comme ozo benga kisimbi na ba tena ko sa débat na kisimbi te parce que ozo composer raison makambo so ba kisimbi non kisimbi très intelligent kisimbi aza sage d'autant ozo sa débat na kisimbi il faut avoir raison pour okutana muto amayele zo bakisama du jour au jour à chaque instant à chaque seconde mais naza mayele na biso to raisonner na mutu po na mutu to retia sentiment te yo ta mutu mo ba sentiment en sens te ezate ke mukolo oyo ba deveja ki mwana wana ya mwasi nde mukolo yango ba mo ka kisemi non to ki en ba réalité ezaki ka mukolo wana te moi s'il te plaît s'il vous plaît maman nabi biso ba netinga mobalo a deveja nga na vie si tu as comme on a né qui sont temps à 15 ans et ils ont 15 ans au sommet message na yem tellement ça à fongolo nzoela et ils a facile tu comme on a yé donc ça n'a pas de sens maman le ba oko Yves ba doit être maman terre à terre donc aux autres arguments solidité s'il te plaît yo ka siko tendance la sirène ne c'est le moni fier o ça na clou nango hein na boulon nango plutôt fier à chaque fois so fungola boulon vous comprenez na fière wana à chaque fois comme tu n'attends comme ça faut ça mèche pour fière on est carrément bien vous comprenez na quel on bon va comprendre na place à l'obéli moi si wana na plus pesi na ngai torti vous comprenez na pesi be raison te mobile na pesi raison na place na téléméli tendance la sirène ni ils ont prouvé que papa on aime tacheli moi na poison voilà et là ils ont prouvé que tendance la sirène parce que papa wana au départ donc libota na evandisie ezolo bané que moi na oyoyo oboti aza motane biso makila motane te déjà la haine on est bani na kati yango ko démoraliser ki tata to raisonner te ke batu yango démoraliser papa on a des inquiétudes parce qu'il y a des gens aussi bazawana comment se comment on va faire na butubo a hôtel mwana on vérifier parce que beta kotaka a choté na la sentiment fa libota na ye pona na ko papa na mutu azo tia biloko oyo azo nga éliminer mwana mokili po azo raison bon moi ça ki siko ndeko moko ya papa Holanda yaki na ndenge na ya ti poison mais yeka na sima papa au moins ozo yo mama ki simbi so raisonner ma full temps ngai papa na yo sala ngote au moins ndeko darling et ça passe to chité déjà to comme presque na conclusion et ça passe na papa to yo maman ozwa mwana moko na canal na yo ata oza ba doute que ozwa otela ye poison et ça moi passe ce qui okolo balanga ke poison na nzela ya bandeko na ngai ya basi to ya mibali o bazo douter contre moi na mais il nzela na bango mais na canal na nga là toko ko se comprendre mais okolo ba ke ngana donc ye moko papa atela mwana wana poison ne eza faux et archi faux moi je le crois pas parce que papa déjà azo douter donc déjà mutu bon so pas na zaki sûr na ye akoko ko transmettre message pas moi c'était que moi na o nazo mona boité déjà papa ko mena ba doute as ko ba na la haine ozo mona et puis baza comme les personnes ndako bazali mama papa ndeko papa na bébé wana maintenant parce que maman t'a chambonné poison et selon yo kwasi maman ngana lobité na bité que maman m'a cheli mona mais ce mais non et ben moi ça ko chambé poison et ben moi c'est pas ko chambé poison pourquoi oui ce qui ayebi que atamole mabe ce qui ayebi que atamole mabe azobanga on a pas problème avec maman bazali boma on a fou hein non oui tendresse to que na réalité non Yves on va ça test à Aden pour na réalité ce que ça qui yo c'est que dérouta qui siko zo c'est la siko mais oui tendresse au dérouta qui mais oui
Oui, Esayo. Yokana, s'il te plaît, Yokana, Oza na plateau nanga. Ifda, oh, na yebsa metiti makata. Na yebsa metiti makata, Yokanga, Oza na plateau nanga. Oza na plateau nanga. Monitor bande ko bapesa maso na bango. Ezalaka po bazwa solution. Tozo que déjà na conclusion. Conseil ni nozo pesa na ndeko la miso. Moi, c'est pas ça, zo sentir que Aza en danger. Voilà. Ndeko moi si. Conseil on appelle sur Ezara que non, so eba que dérouta ki na yo. Que non aujourd'hui moi na nzela mususu. Malgré ndenge ezalaka na vie, il fallait pas otila mwana wala poison, faut que tu test ADN salama. Ata eko bimana fautif quelque part, mais accepter yango pour garder moi na parce que azane innocent. Moi azane innocent na mnabino. Mais ce qui peut papa me dossier yango, nga za sûreté que nga hyper atteindre va doute na ngai na yetila moi na poison. Je vais accepter. Qui va me balto nga bala mingi no basi. Ne retendez ça le baraka mais biso. Te na va vérité. Ya bêtise. Ne retendez ça ko s'appelle Likambo. À quoi s'appelle Likambo? Oui. Non. Tout ça nga za kisimbi. Ça la pesa conseil. Conseil zake. Ce qui pesa ndeko ya ndeko mobali oya mwasa fanda na ndako. Ndasa eloka bongo ebaki ozali sunga tata nzambe. Nga pona mwana wana pena na zo senga bina bulimbisi nzamba limbisa biso pona mwana wana na za pona mwana wana te. Mwana bataza innocent. Mais maman ce qui oyebi ko de tourna ki na yo saki no mabe mobo quelque part mena moi portugais mobo ekuna na Angola no na kata Luanda. Yeba ke non ce qui yom to teli mwana na poison pour que moto na ebomana etalio. Et ça normal. Namoni bina ezandenge wana tendresse la sim. Merci. Et tant que sima tsana na moyo. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves Dor. Conseil nini tendance dibinga en tant que maman, en tant que moi si moko ya ba musique na yo, t'as la problème ko le conseil nini ko pesa na. Conseil na kolo baboy. Bon mo izaka ka moko. Maman on a vu que ça moi la muki place aux landanga tendresse la sirène maintenant on a dit que maman Esther parce que on a appelé Esther et tant que maman Esther na bano boy aux amona na bateau aux na ageza ebele comme moi vie à moi na nao eza tenté aza moi na yo pour na limite 9 fois so que to boma moi na wana aurait ko boma etant aux une semaine un mois comme au sala ki angote c'est que moi na wana papa kama munda ko s'il te plaît plateau ozana plateau nangai oh na bisa metiti makata tandos di bingo koki ko continuer soki oyebi ke ozonga na baso sama mabe role ngwa zemi wana banda zemi zeki ba 1 mois mais osela ngote parce que mwana za papa wana ponanga mama demander na mobali na yo azongisa ona Congo ozonga ageze belé okozora un jour libala okobala kana yo mwana pe akokolaka on a koko loba yango wana to kotaka na ba sentiment moroté ceux qui papa za ko douter na moi na demander na papa à ça la test ya Aden donc on a ko sala na ko loba yango wana na profiter pe na pesa numéro nanga eza plus de 143 89 96 25 430 plus de 143 89 96 25 430 compte Facebook nanga tendresse dibinga na profiter pe sa mbote nanga mbala mo pona ko est-ce que plateau na ba ki simbité do réseau na muté oui bambote sanzo donc ko coopérer na bangote ngana mettre sa mbote nanga na jina la kana secret mona mkena bangenge nae et mbote nanga na jina la patron na motema ya Blaise mbote Blaise de bourgeois mbote ce ozali et puis mbote nanga na Sema Maes motema ya Jean Simaes la femme légitime et puis mbote nanga na Brida Tangi coach na Londres Brida Tangi coach na Londres merci mbote na et puis Mireille Sanduku et merci na notre boss Sibu Mutombo place aux Ali na Allemagne mbote na et puis merci na yo muto yambinga na plateau na yo merci beaucoup merci aussi na cameraman na biso Metitima place aux Ali en tout cas merci et puis na ba yo to azolanda biso donc to raisonnaka na mutu na motema te po na zolo babongo po na mutu au côté sentiment mais na muté on va sentiment ya buzo donc merci na ba to balandi ngai merci beaucoup Yves Dor bambote na yo tozoka bana oui merci beaucoup bande konyos bolandi biso merci na ba o pe boyo ki numéro o tendance la sirène na pesi bino rona po na bo bengela ngai po bo ye moko ba bengo ndenge ni Comment check TV Yasibo Mutombo Congo check TV Yasibo Mutombo